tokutani lisusu pour na prochain numéro ya ba analyse na biso na émission oyo masolo pour na mboka oyo ko permettre bino bo découvrir makambo ya ndenge na ndenge surtout ba information sur fiable et vérifiable et le quoi on bandila rango tout le temps chaque numéro que na Bayoka News TV to le bila ba information est vrai mais information est vérifiable donc au rôle on va pas OK vérifier quelque part et sungayo mais avant tout évoluer avant la pesa makamna so to le bila lelo bino mo boyebi et le quoi liboso force na ba wazalendo force na forces armées républicaines du Congo force na jeunesse congolaise coup de chapeau na chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Moi les alliés le rôle hymne national il y a bisonio sur mikolo le même ministre nyo so mona bangi ba kitende rouge na maboko na mutu ezola kisa ndenge nini toza na souci ya mboka na biso scolaire to le bela so mambu ebele te lo toza na trois actualité ya ko analyser ko le moment makambo ka mwandambu tozo na biso ta ebele te sango ya mawa ezali o to kolobela ezape na sango ya esengo koleka o ba congolais pina ba concrétiser makambo misusu o ba congolais ba palper makambo misusu ba lota déjà et là ba liboso to lobela mbulu ebete ki mokolo ya lobby jeudi kuna na kati ya Butembo na kati ya Butembo kuna na Nord Kivu na Butembo na Nord Kivu mbula moko ebeti kuna ya dégâts et causer ba dégâts na ningi osakana te et causer pena ba dégâts ya makasi lisusu donc kuna ba dégâts et ça limite tellement mingi banda ko ebukani batu bakufi poza na mwana moko ya bébé c'est la information tozui kuna tozwa ba information de que na ba poison rwandais auto benga ba infiltrer ozui ba information être traité biso toza site auto le ba information vraie ba information est vérifiée biso moto vérifier toza na ba document toza na ba confrère toza na ba tout auto kei tozui to puiser information na source bébé moko acholi na mai kaka na mbula wana banda ko ebukani ba ferme ya batu misusu ezala kuna banyama bacholi bakei donc eza ba makambo esalemi kuna na Butembo na Nord Kivu do sangwana esali passe malgré tout bilan officiel et pas gouvernement na ntebimi mais déjà ba sango ya liwa déjà ngwana déjà otoyoki en plus de ça banda ko ebukani au-delà ya bongo banyama bacholi kaka kuna na Butembo na Nord Kivu déjà makambo esalemi kuna après voulu ebetaki ba perte matérielle eza tellement signalé ebele ba famille ebele eleli bandaku banzela ebukani ba wenze misusu echoli donc eza ba makambo esalemi kuna na Butembo mokolo ya lobby jeudi na mbula ebetaki eza ba information vraie sur et réel vérifiable d'abord yo pekele vérifier na ba site misusu okende na ba poison rwandais te pour biso ana Bayoka News TV intérêt à la population déjà primordial biso ne peuple congolais ndé ACP ayo ba information ya mboka au-delà ya bongo toko annoncer bino cambriolage moko esalemaki à la ville province ya Kinshasa na centre culturel et artistique des pays africains des pays ya Centrafrique le centre culturel na biso et artistique il y a le pays ya Afrique centrale oyo eza kuna na Kinshasa pembeni na palais du peuple na stade des martyrs na stade arena de ba congolais déjà tina lobi ba kino déjà ba comprendre ba déjà référence ba yebi déjà place na lobela ba cambriolé kuna week-end eleki ba perte misusu ezalaki signalé biloko misusu congolais batela biloko mboka mapesi ko biso ba congolais eza nini osiliki obuki éclairage public siko bosani keta mulili ya président Tshisekedi na ndako ne ba munde pelaka Ernest Koreki na ati yo ne siko mtolela éclairage public eloko ba congolais to bosana yango wana eloko penza to bosana yango wana ozui terre okota na centre culturel et artistique il y a le pays Afrique centrale où ils ont la carte ya République démocratique du Congo ba valeur na biso et vandine na biloko lokwa wana obangi tate okata mutema mawate bokoti osali ba dégâts bopandi boluki ko yiba ata bino mokata ko kambola jamais ala ata kutango congolais batela wana nyongo mona bongo za ba poison rwandais bato baza manipulé par ba rwandais bato baza manipulé par ba poison rwandais auto benga ba infiltré
nde bango batifoka basala biloko bon au vrai congolais au soutenir ba wazalendo au soutenir ba FARDC au soutenir jeunesse congolaise jamais ko sa biloko bon comment oko cambrioler ba valeur na biso wana eza ba valeur au Congo eza nango soki lelo au Congo ekomi pays moko bato misusu bako préférer ba osala tourisme eza à travers biloko bon parce que yo ovani na yo oke cambrioler oyiba atayo moko tango obuka ebukani olobaki président Facha Salite batongi centre batongi yango bien eza tellement propre ba activité ya minene ya qualité internationale et le kakuna parce que yo soki oye kobebisa atayo moko soki oye kobebisa tosuka no wapi eza makambo eleki kuna biso ana bayoka news tv ba information vrai mabena biso nesko tolobelaka ba information eza vrai wana nesko côté tobebela côté pena biso do to sala identité za ba information eza vrai biso mo déjà to vérifier na cambriolage wana parce que sango ya malamu sango siko ememeli ba congolais nyonso esengo o ba congolais belé balelela bakongole bele batelema na balabala bazobeta bamufinuku bokitisa salaire ya député babakisela nani babakisela militaire eza makambo lelo ekomi concret eza makambo lelo ekomi palpable coup de chapeau na chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mpona baeffort première fois congolais sepela neti na baniveau oyo première fois olali peno la muki ba biso salaire no béton des fois béton béton des fois béton béton des fois béton des fois béton des fois béton yanga yango yo double salaire oyo eza 500 000 na ba masolo na biso adem fort si tobakisi awa eza ba 940 000 francs voiture to ba double salaire nga ba double salaire na prime na nga dem fort 904 000 francs yango ozomona yango ezobwaka matina mutu voiture oboyi faci sala mokili na yo ezanga moko pasi organisake nazwi image ya mutu mosusu yango oyo yango oyo ba 2000 yango soki ba 20 000 ebele awa ekweikwe yawa yanga yango oyo double salaire oyo eza 500 000 na ba masolo na biso adem fort si tobakisi awa eza ba 940 000 francs voiture to ba double salaire nga ba double salaire na prime na nga dem fort 904 000 francs yango oyo ozomona yango ezobwaka matina mutu voiture oboyi faci sala mokili na yo ezanga moko pasi organisake nazwi image ya mutu mosusu yango oyo yango oyo ba 2000 yango soki ba 20 000 ebele awa ekweikwe yawa kaka na armée yo siko soki intégré armée te osuka ndenge nini okende wapi esalema ndenge nini po bénéficier na bamakambo nyonso po obénéficier na bamakambo nyonso il faut kaka ointégré na armée le salaire ya bamilitaire le double ezalaki annoncé epai ya ministre ya finance ministre ya finance mtuluka dudu fomoyo kosa ndenge nini esalemi même mokolo ya lobi jeudi le 27 mars nde communiqué officiel ebimaki bamilitaire bafete basepeli bamilitaire kaka te bacongolais bandote na bango ekokisami bandote ya bacongolais ekokisami bafete na ndenge ya kosakana te donc c'est pourquoi yo mpe congolais kote ozali en tout cas salaki effort ya kolakisaka kozalaka congolais fete ensemble na bamilitaire akisami encouragé
biso siko mabena biso ezaki ete otindaka mwana kende kaka okomaka ministre économie okomaka ministre ya finance bakotia yo na banque centrale ata batia yo na banque centrale soki sécurité eza te na moko ovivre ndenge nini soki sécurité na moko eza te. Merci na ba abonné nyonso botikali na Bayoka News TV po ba information vrai ya koto ba actualité malonga oyo ezalaka déjà vérifié na ba source ezalaka koto na ba site kuna kote ba poison rwandais et pas bien filtré ba koya biso makambo eza nango po information oyo ba miso pe ba koya ko manipuler yango et ko fo mo ba politiciens makambo ba ju ba ndeko na bango ba mati ba salaire alors que ba lobi ba militaire nyonso en tout cas merci les sous le chef de l'État pour accomplir une note à Congolais mais sous réalité pour être na Congolais mais sous bazo bien ngama Congolais ya munoko na makanisa za Congolais te Congolais alingi militaire à souffrir Congolais alingi militaire à zangelo Congolais Congolais alingi militaire à zanga teni wana za Congolais te mais Congolais oyo kanisa ngemo il faut évoluer Congolais azo kanisa ke wazalendo il faut zelo wa rolia Congolais azo kanisa ke FARDC il faut vivre na kimia. Il faut que salaire militaire les la valoriser. Congolais wana ndeto olobela keye pas sepeli. En tout cas merci le chef de l'État, le gouvernement soumis no. Pena ministre de la finance. Merci pena na makambo epesi courage na jeunesse congolaise. Eza na ba jeune belé o bana ko banga ko intégrer armée okuna mbongo ezala raté na ko vivre ndenge nini. Musala ya soni elongwe musala soni na Congo. Elongwe musala ya humiliation. Rien ya président Tshisekedi amatisi yango valeur alakisi ke okokipi na kozala militaire respecté na niveau international parce que armée la biso ndenge ezokende la ekokoma na niveau international. Parce que imaginez ce que comme na niveau wana yo mto tikalaki na seka ya ba humiliation omona te ko rater ba avantage na encourager les sous ba oyo nyos ba jeune nyos bolingi ko intégrer na armée bo sala ngo jeunesse biso ne ta force biso ne za avenir ce qui biso ne avenir to boy ko intégrer na kati ya armée omonte ba papa baza déjà na ba olema tant ba olema banani ba zo relève on va recommander ba sali mabe te pour biso ne to boy ko kota yango na ba bazina ba recommander mutu moko bavanda na ndako azwaka salaire faute eza ya biso po biso ne to intégrer te soki biso to intégrer tozwi place na azo salaire te le double ya salaire ya ba militaire eza likambo esepelisi ba congolais ba actualité ya moto toyela binoka na Bayoka News TV ba actualité vraie vérifiable côté me soutenir par ailleurs. D'ailleurs moi je t'encourage d'aller vérifier dans d'autres sites, dans d'autres sources. Nous avons des documents les hôtels ça ba information oyo les hôtels ça penza ba information oyo merci pena na bino nyos ba obozo continuer ko soutenir ba wazalendo ba obozo continuer ko soutenir forces armées à République démocratique du Congo ba oboza derrière jeunesse congolaise na ba initiative malonga et comme moment au congolais zo makanis et comme moment au congolais encourager ba ninga ba intégrer pe armée et comme moment au congolais conscientiser pe bandeko ba zo pe courage à ko intégrer ezo te kaka ke yo vanda kuna musala no ko déstabiliser yo vina yo le kaka na ko déstabiliser bato oh armée za ne lokote oh armée aux lokote ya nani ya kosio armée musala valeur na République démocratique du Congo mais avant mandat deuxième mandat chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et si là bon mona mama minene na armée pour partenariat à niveau international et yaki ba formation accélérée ba militaire Torotanga pena ya ofele na criminologie oyekoli to bimba expert au futi sans fraté ezalaka ezali pezalaki kaka na reine ya président Tshisekedi ba obalekana ba futi sa batu mbongo pour intégrer armée ba futi sa batu mbongo au droit de participation au droit ce qui a formation na ya caution le office d'adhésion ezate le roi la parti politique pourquoi ta armée fiche d'adhésion ezate na reine ya président Tshisekedi coup de chapeau coup de en tout cas les congolais ne sont pas là sepela ba vrai congolais to le ba infiltré to le ba poison rwandais to le ba vrai congolais o balingi armée na biso kuma na niveau international nde bango wana bazo sepela déjà na initiative ndeti oyo ba initiative ya boy est-ce que kaka boy te siko e comité chèque mutuzwa musala na yo nga na zu musala na nga na yeko pesa ba information ya solo yo ko ebike olobaka bien
oyebi ke oinfluencera dans les bons zwa tan sikoyo ya koinfluencer mpe baninga bakota armée baya na armée biso nyonso soki tosoutenir forces armées parce que même baéglise ecomprendre esala kutu daya bacollecte ezwi bilamba ekati babalo moko boya bien ebimisi bachemise ya bien ebimisi bapolo ya bien ebimisi biloko ya kolia etindeli badeplace de guerre etindeli bamilitaire etindeli bawazalendo baaction ya bongo nde toza nango mposa baaction ya bongo merci mpenza na bino nyonso baoyo boza baabone ya Bayoka News TV botikala baabone na bino omoni awa bainformation elukuta ezalaka te oyo tobengaka baintox na bainfox ayo ezalaka te oyo tobengaka bafake news ayo ezalaka te je pense que baexpert déjà ya communication bacomprendre makambo nini nalobeli ayo ezalaka te ayo intox ezalaka te fake news ayo elekaka te ayo toyoka na bainformation vraie fiable. Moi je t'encourage tala ndeko nanga yo mutu za abonné na biso yo mutu li ko douter pour ba tout ba comment tellement ko douter à l'école déjà na ba site ya ba poison rwandais déjà belé à comment est-ce qu'on douter yo mutu doutara va vérifier. Moi je t'encourage en tout cas. Un grand merci na caméraman professionnel Jordan Ndeko vous allez déjà na sima caméra wa sungi biso ngana bino lisu to kuta na to partager lisu makambo na pesa bino sango esengo boy et sango esepeli sipena ba congolais nyos ba vrai congolais esepeli sipena bango nyos. Merci na ba abonné na biso, merci na bana poto, merci na bana king. Kinshasa ne tombera jamais. Kinshasa est partagé même makambo na ba obaza na province misusu wana ya Nord Kivu na ba obaza na Sud Kivu na ba obaza na Bandundu na ba obaza na Kikwit na ba obaza na Kwilu na ba obaza na kati ya Kwango na ba obaza na Kenge na ba obaza na territoire na ba obaza na Bamboka. Kinshasa loko les capitale biso nyonso toza derrière ba FARDC biso nyonso toza derrière ba wazalendo biso nyonso derrière chef de l'état et committant opene committant ba congolais tous ba sens ya responsabilité na biso. Bayoka News TV déjà exerce responsabilité na yango ya ko informer nous ba information vraie ya même na ba information ya solo yo siko responsabilité na yo za nini photo mitu na ba question wana po Bayoka News yo ba information ya solo yo siko yo sans ya responsabilité na yo eza nini yo sala nini. Bayoka News esala mambo ya solo ebimisa ba information ya solo et na bino ba détail ya malonga pour l'intérêt ya Congo. Yo siko yo sala nini pour l'intérêt ya Congo mais yo za muta liboso la Congo oyo ezaka ya bango oui oui on va sala pour l'intérêt ya Congo. Donc merci na bino nyonso ba oyo joaki temps ya Olanda biso tokutana na prochain numéro lisusu po to leba ba makambo e pesa bino lisu oh ba makambo eza vérifiable tokoyate po to leba ba makambo yo mutu moko ba vandi na kwela e a créer te biso to yaka na makambo yo toyebi ke soki na top Congo lokola bana kini batala balandaka mingi ozwango soki na site tel soki na page officielle ya présidence okutango soki na page officielle ya ministère moko okutango ba information biso to yaka nango yango wana eza te ba information mutu moko ba vandi aye na bentox na ye pour manipuler conscience ya peuple congolais pour manipuler jeunesse congolaise obola na te guerre eza politisée te oh ba militaire baza bakoti makama ba militaire bakoti makama politique te salaire ekoti politique te donc ezalaki annoncé na début ya mars et salemi pe na mars donc neto yo baboy et salema déjà ba militaire bazwa le double ya salaire na bango. La personne par exemple, imaginez que au combien déjà na 250 000 francs, soit 250 $. Avec ce que nous avons les dans le bas qui imaginez ce que comme ce qu'on est à niveau à bon, comme ce qu'on rejoint 250 000 ou 250 $ froidé. Donc les Congolais n'y sont pas CP, les vrais Congolais, la CP n'a pas initiative net. Mais bah c'est une chef de l'État et sous caboté et doublé et quadruplé et triplé. Makamba boy et sunga ba jeune va comprendre armée très important et ça valoriser la pays na biso et ça makambo chef de l'état a une pour ko valoriser makambo ba congolais ba zelaki et ça par exemple makambo ba congolais ba nozela. Merci vraiment na bino news ko bozwaka ta ya kolanda Bayoka News TV nazolo ba pena bandela andi ba information sur ezala l'information mo vérifier
c'est le roi kuna mutu mo avant de créer information ti app na tu na information oyoki oko vérifier o confirmer bino ba boleka déjà na ba temps déjà ya yoka ba infiltrer beaucoup ma redouter même l'information vraie. C'est pourquoi biso to tinda rabino moi je t'encourage, j'ai toujours répété, je t'encourage. Va vérifier la site de ministère ya finance okutango. Donc merci na bino nyo so abonné na biso botika la brancher botika la pena connecter botika la pena ba abonné ya Bayoka News TV pour vous le ba analyse ya malonga pour vous le ba information vraie ba information tozu na source. Merci na Jordan de ko azala ki na sima caméra on a robena nga bililinga na bino tout le monde. Merci na bana poto, merci na bana kin, merci na base 3K ya Kasongo quartier de Nakaluka base ya Kennedy Katasi Kiala kuna na moni Vaya Lemba pas représentant autorité morale ya bana Kaluka nyoso o batala la jeunesse nyoso ezalaka na base 3K jeunesse nyoso wana ezalaka représenter et pas ya Vaya Lemba yende mta représentant en tout cas abonné moko ya malonga abonné moko ya confiance ya Bayoka News TV bino nyoso ba obola na biso botika la wana tokoya na prochain numéro pour tout memela bino masolo mususu ya sika. Merci.